IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Président, pourquoi on se bat beaucoup plus na ba pièce ya Kindoki? Est-ce que ezaka viré ya président Liseke to ezaka ba histoire? Non, c'est pas la question vous sola. Ngai na bazarami na pièce Kindoki te mais na bazarami na pièce bonzambe. Ngai ngala sa bato makasi ya bonzambe. Mais tellement mutu moi c'est comparé na nzambe za kadia bulu yo to tsaka yi. Na la sa bato ke Satan aza puissant. Mais Nzambaza le tout puissant. Malgré Satan est puissant, mais Nzambaza le tout puissant. Dans la seconde, Nzamba va changer va donner. C'est ça d'après ça qui nous dit, mais après ça bon Nzambé. Il a bon Nzambé. Nous avons Nzambaza Nzambé. Non, ils ont bon Nzambé. Tout le monde a côté kuna bon Nzambé, côté kuna qui c'est que dans viré na yote. Pour me dire ah président qui est dinga tsaka ba pesa qui ndoki bon c'est que dans la viré na ye. Buzoba ndoki nanza meke zoba ndokaza scroll ndokaza zoba ata flatter bo suka tani mama sala yo abolio ba parents abomiso batu ngana dévoiler nde misala satana suno la satana nde donc le satana nde ngabata kenga tellement za kati na nkolo nde bakoati na bala mama prophétesse mama chatente la walongo la femme asinzi. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité manifestée à cette émission au cœur du 7e art. L'unique grand rendez-vous de tous les dimanches à 15h15, jamais errata, où il sera toujours présenté par votre humble servante, Evelyne Miyamor. Et pour aujourd'hui, tous en honneur ya koyamba pona bino, mutu obolinga mingi, mutu obolinga ko rater ata épisode ne mon côté. Il est parmi les meilleurs du moment. C'est là qu'on appelle le président Obin Kikedi Païsan ou vieux zombie ba kombo nyoso ya ye. Na ko banda voité sans que na fait sa merci na grande équipe technique auto sana bango musala ensemble. Derrière la caméra na moni bongo Merveille Katsumba biso sans oublier mon réalisateur Charlie Kanga Image Pro. Sans plus tarder, président, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup maman. Président, vous avez combo belé, na bingo combo nini? Païsan tout vieux zombie ni. Liseke. Ah, mais comment on comme dit président Liseke. Président Liseke. Tu es bien au Banda Théâtre Kala. Au Banda Théâtre Kala. Est-ce que au Kogi Koyebisa Balandia au cœur du 7e art? Parce que c'est la première fois na yambayo na émission Oyo. So Kogi ko s'est présenté Oyebisa Biso au Banda Théâtre Wapi pe na groupe ni. Ça dit Liseke azalaki comédien bilan à Banda Théâtre na balabala kaka na catholique. Ça dit fête ba Noël bu ba le 25 Noël na catholique ni na banda osala ba meme ba ya bankara biso ya catholique ba jouer sanga ba meme ba nini pesinga gwa mabuke ni na bimangi balabala na komi comédien bilan na moment mo ba 97 98 95 96 7 na keba papa nzoka paix à son âme à papa pour fatika biso ti ba 9 2000 na Lisboy à président Munduri, paix à son âme, il patika biso, président Munduri, président Phénomène Sobe, Vegaouna, président Kisita. 2003, on a le Lisboy, na sali fait dévorant na métro, to Bundi 2005, on a sali rénové, Lisboy rénové, en 2005, et 2010, on a sali rénové Kikedi. Merci président. Alors, départ Nayo, ils ont raté pourquoi? Pour tout le monde, le président Phénomène a dit que Sobe Mataka, le défunt président Mundweri, qui est si raté. Ouais. Ça dit départ, on a raté. Ah, mais c'est pas là, voilà, départ raté. Donc, ça dit Nzamba Ebaki. Ebaki Tani, on a préparé pour que nous ayons lelo. Si on a même sur le lot, on a été. Zaïli Kelemba. Et puis quand on a zai na mwana zai na mbolombolo on a longwe na bossé nzamba tali persévérance tali esprit tali concentration musala vite faut qu'on ait na tombola yango nde nzamba tomonga na tananga. Après nani modèle na yo na monde ya théâtre
ngai na monde théâtre c'est-à-dire nazana batu na linga makasi ba modèle na c'est-à-dire neti tara neti Muyombe Gauche champion du Congo na ba un jour faut bien ngandoki ndi ba nga peur ndo na contre so ba ndoki solo nga c'est que tu peux incarner ba rôle ne bien mkoni nga ba bien ngandoki de lozo na nzela ndoki solo amna chonga bien donc les amis na ba viwa na gauche modèle ya Rotima Yebuka. Modèle, il y a président qui est des années président, Muyombe Gauche. C'est bon président. Pas ici tout, au jouaka pas ici, au jouaka Zorobabel, na pièce mo salaka ya Angataka pia. Au yego jouer vieux zombie na pièce au jouaka soda na pièce il y a vieux zombie. Au yego jouer daddy na pièce na bosani comme pièce na vita. Oyo ozaka avec les moines yo bandaka obimisa ba mona no misa ba maki président sko pourquoi ka ko changer ba kombo merci maman ça dit ça va innovation tu na art ça dit balibanda bazala za na ngomona ma film nigérien ngomona artiste mobo na film a jouer na kombo mususu film zo avec kombo mususu mais sauf que biso na Congo awa banam da kangama X alaga X Y kangama Y ça dit moi innovation mona na ba film na biso chaque film na chanza combo e banana banango pe combo nyonso kanga kaka nani combo ratate nde départ na ngona za raté mais ba combo nani ratate donc na beta pena vieux zombie na beta combo liseke empereur liseke de ça sikoi non non on a bimi pe na TVT combo se bandida ko benga mengana na bimité ça dit on na ba combo na bosana on na pas isantu ba vieux zombie empereur Kubuyuyu 7 étoiles Daddy ZB donc nous se kanga vraiment c'est bon président depuis Ozonga pour départ na yo ezaki raté mais départ raté mais depuis Ozonga na 2000 combien ngana zongi na média na 2010 2011 tozonga na CBS depuis 2011 till lelo 2021 10 ans président au Katanate est-ce que président Kikedi oningisaki mo singa moko te to po moto wana till lelo au Katanate so président Kikedi po zaka na depuis ça raté alors comment zongi depuis zongo telema donc au kanga est-ce que moi mutu moko azama singa mo ezama moto mo bokota to nini meti mikulu bakaka basisa senda dodola on est vocation on est lobi biloko ba mikolo batika yo pe zwa tika ça dit mutu okalenga mutu ofinanga mutu ça dit tant nzambe sa funguli makam afunguli kaka nazo kita ya kemasi pena yo na biso ke na longo na 2003 7 ans ya palais ozo fofileka ok baga ko mekabo maintenant to fan saka na 2010 rénové qui de fandi 2011 toujours média banda to bima songe ah vous avez départ et ça la maman mais na sixango te et senti hein tu pas kolongwa na ye même si peut n'espère avec na longo be panzana na longo na kena ngote miti mikulu bakaka basisa senda dolola loko yo kutake ba mikolo no batika yo bezwa tika kokena ngoti yo muni tebi seka succès minene te lolendo te to buka la psom peka na kwa mo bona ta kazaka wana te mso ndi mafiki kidi ngombe na yeyo ne batu bana seki kidi meso afande seka mo alia mbanga posa pasola mbanga wana batu mususu ana président wana nani batu ngote batu ngo banani nzate mais sika fandi ani batu ba sentir que artiste mdafani wana président comment monton on lia krabo faut nzamba diminora bango so biso nzamba tali bo apesi o makamo mais on fanda na batu playboy solo bien na batu nzamba biteti kazako ebongi na ye tika la tangonanga président difficulté d'une kuta nango ya makasi ba difficulté depuis au banda théâtre okoki ko énumérer mais plus ou moins deux ba difficulté ze belé na monde a mondo yo tozana ngo ba difficulté makasi ezali au mona pena na film mona comment mais pour na ko réaliser ngo ba site interdit bino na l'état wana okota te abo tourner te faut ça lettre mon ça le film no boyesenga aéroport mon devant zo avion mais que tu commences à ba tricherie pour ceux qui na aéroport non faut ça lettre donc ba démarche anti film aussi là ba répondre de il faut na tourner na fleuve
mais pour dire caméra pas si c'est-à-dire ba pesa biso mo accès wana ya kosakanila ba biloko wana ba botamboka na biso et côté ba film na somo elengi à part wana ba difficultés za la kabanda kuna biso to saila misala ça tient que mutu so apesi ndako nena bo pete mais tant bandi film lobi na baluki na ye baluki na ye papa le bibo sa soit te pona pa film pena e baby ça n'a kina ba difficulté mon côté technique kaka nana ça dit côté ngamoko ezaka bon nzambe ali bise nzambe ba fallait que ça na banzela wana pour que na zalo na zalian on a qui bon président depuis aux en 2010 depuis 2010 si le lot 2021 combien de pièces déjà vous savez 25 yango 25 pièces yango to beta nani yanga bita 25 pièces à 25 pièces wana ngana komi lokola na komi lokola 17 et 20 ngana komi lokola 14 6 né parmi toutes les pièces citées pièces nini pesa au makam pièces ne so sala na yo plus de 20 pièces nini o epesa président liseke makambo oyo public na yo bandime 8 pièces vraiment président et cause la pièce nini bon biso ba to sali pièce système escalier la pièce station to bana ba système escalier to bana ba to bandi bokonzi to ye exode 14 to ye ma vie to ye motema to ye distraction to na okenda penza tato komika na yanga tato komika na nini angataka pia nde makambo donc c'est que pièce oyo epesa makambo eza angataka pia pesa groupe makambo eza nota titre yango lobi zwa moto yamba moto basenga no biso moko to yamba no moto on va publier zwa angataka pia lobi ezaki yamba moto président yamba moto ngo oyamba ki moto nani c'est que kota ke sika mo besinga moto wana oyambi ngo pesa na bana nga bana bana otanga bible bande suka na mona lisi femme benga ma moto te nzambe ga moto les faits dévorants les nzambe so comprendre film on a quatre nzambe mdao kata va donner moto zaki banani ma vie bienvenue Nancy so babeli moto to beni est l'ouest non si angata kapia zaka moto nzambe so yebi so mo photo profiter na moto wana nana to profiter ki nango angata kapia so lelo tika film mo tika la biso lokola film mo ya défi mais comme ça do ça film na biso to se refika na ngata kapia faut le ngata kapia to ko sa nini peut-être ngata ba sito beta ki mo boy asili sa bato na ba président avantage ni nous voir na pièce ya angata kapia avantage ya makasi na nga na zwa eza non kombo pene fanda kiso makasi na kombo na film wana kombo pene so fanda bato ba découvrir ba te kikedi ya zongi lisusu to on entend so kikedi mo mais na nate kikedi ya tu ay somo alongole ba biso ba complexe ba nigérien tu ba kende mingi otala ba film kuna ba kima ba film na biso po biso to fanda na analogique et bien analogique donc montage mo ya petega kat ok ba Niger c'est ba kende na numérique ya on se moment qui kede ya moi l'année bango na numérique na ye ça bilanga na kwa na ya tiki bilanga papa fela bilanga na ye nonda fa na kwa na ye na jardin na ye bondi ni na président Mathieu bosola ka bokomanaka yini mwana solo nanga na motema na ye amini ke papa na ye yebe mkola ko tiki na papa na ye obe ngana ngato sola c'est que na président navigation relation ça vraiment bien fait bonne négation mais pas à président Mathieko positif ça mais c'est que tant muta lo moi qui dans esprit nan tant akake soit comprendre que kuna parler to sola j'ai la bon so muta lo moi qui na banga so na benge kuna yambanga tant enfant c'est ne magam wenga président na ba ni so balonga ipana na ba ni so balonga pana yo mona nini vraiment ozwaka temps otali histoire otali forme otali na fond olobi non mwana o vraiment c'est la fierté nana Mathieko président Mathieko des fois te mi ko sa pesi mo ya mboka ba yo so nzemu ba yembi yo concourir sur na bilona bato ba te ça va te coup de chapeau président Mathieko a bouger numérique wala mugolo ba makamuna numérique wala tous les groupes a fini ça va vraiment na ngai bongo na CBS koto tataza wana
pour nous fina pour Ligue des Champions. Ça va vraiment. Président, président, est-ce que vous avez dérangé à battre? Et c'est là qu'on commence à rejoindre acteur ou actrice à groupe Moussous. Nga penza makosote na yebaka te ki wa évoluer po biso awa devise ezali artiste aza joueur te oza licence na ye te osinese pe contrat te futaki pe par mois te c'est-à-dire moto na moto ana étoile na ye aza na esika kopelela soki moto aza mpa na nga awa akopelela awa gloire au Seigneur soki awa esimi taki évoluer na groupe mosusu motema ketwa nini. Mais président, il a vu que le groupe va bimela te. Mais normalement, ce qui est moi à côté d'un groupe, bah tout naïe. Au joueur déjà. Mais chef mazawana quand c'est chef wana, bah peut ça rapport. Tata peut rapport aujourd'hui mutasika. Pour aux joueurs dans groupe belé président. Bah tu peux aussi groupe dans groupe belé. Il y a eu l'équipe président. Hein? So ba na ne ba teti. Déposer ba na nini? Ba na baninga ba olongwa bazoa awa. Oya ngaso ba longo faza ka leader. Bon écoute la ba tout. Et non ba do ba mzanga ne bango. Bon so ba longo pour écoute ba monter on a maman oh manza azuma na TV. Oh zima boke TV na yebo na lek. Oh zimi na papa. Ngaba tout na wasandagi au pas nani. Ba na basandagi au kende pas nani, surtout la génération yeye oyo au kende pas nani. Ouais moi fandi na tali président ngam na leki na ngai. Président ngam leki na succès. Ah, akle bon na. Subana ba kuna ba yabe apoza su moto. Sikuna sana nini mama bana batu. Aso asute. Tinde ba lebele. Yoko pekisinga bana tuwe bokoya bo wanga na bakwe bouta. Bo wanga na bakwe bouta so penga ku mususu bato yebani na ozo ote. Ba wanga na ndeni poso ba yeka bato na groupe inter. Ba wanga na rapele mso nana sala tete. Ba ku to zo ba ngwa. Yo uto groupe ni nana sala te après 3 jours à 4 jours. Oh auta banani. Oh. C'est ce jour qui est sur ça nene. Après ça $10 affiche na $10 carte d'artiste. Ce chose moi d'après la $20 bengane sous. Jamais impossible. C'est bien que on a président qui dit bien zombie pas isan tout da du lycée qui te éviter si président qui dit comme on a âge à vieux muyombe gauche sur comme on a combien de combos. To éviter vraiment. Pour pas combler l'équipe tellement ébélé. Président. Président au commis scénario c'est idée nini au commis scénario na yo il faut kaka combo eya il faut kaka combo eya préciser sur le salle dans scénario na biso on a basé na combo na on jouer na film nan afani invocation na mire invocation na mire combo na bima na mire ouais chaque combo na mire pas bima na mire gloire au Seigneur na sepeli allez sur de fani sur na titre de tsaneni sur na boule titre na pas lingala na bibu yale de chercher sur bandi ah papa na kikongo kuna lobi neni na chilube lobi neni na kiswahili lobi neni olobi kombo na yo ebimaka na mire ouais na pesa na kubu yuna betaki on a kuna nini na budu introduction na la kombo na mire na ça va ndebi milawat tout bon ba seke msuta donc pour donc ça va se faire la nuance yo chaque combo na ba combo na nyonso et mire eza binanga tu la bon Zambie ba ernin bon elle qui parle en on coûte na maso na coûte na maso nga tuni nga otuno ernin qui parle en RT ça dit ça que au quotidien elle na cérémonie salle de catation na yo prier comme bien cérémonie ils sont surtout une heure du temps en temple une heure du temps à temple eh président waka somo et so bula so temple kama temple ine ga mzo bula kisi na mbote na mchana na sema la mzambe na ngai na bula na lote yumu ko lobiga kisi na lobi kuma kisi te mama no to ba temple ba nini eh président temple kisi te bonzambe ndi kina mana faina ngana ba inspiration mais nzama monisio buna tuko lycée ke président rôle nini au se senta à l'aise ngai c'est bien, merci président Kikedi pour répondre vraiment na rôle yaki. Wana ezapena obat bayebi l'identité nanga na koleli na baona malema mbwa aksana ngai na koleli na yango Lisboy
Oh, tout à dire à rénover qui dit tu es chancé moi. Vitesse à on est sur l'élo. Il faut que on joue rôle tout quoi. On quand manga le colomo côté. Ndé si pour moi que tu faut que ça peut te y aller ba chief d'ami peut te beta na ba on dans autres. Tu peux penser na bandi pas ça tu faut jouer mais moi son ça na tata na l'aise. C'est bon on a va na ngai. Président Mikolo okomikaka jeune o la biso beauté. O la biso beauté à président au bien qui di pas santo di seke vie zombie. Pour ani. Té, nana ça va valeur artistique. Té président o so beauté. Ça va valeur artistique na beti kindoki. Na beta kango na beti ki soda na beta kango na ke beta la bango nani bolingo yanga na centre la jeudi na beta ngo. So ya gitata na beta gitata. So senti o ngana sala ga marsate. Ta o pesa mo gitata na kale. Nzolo bazo la riche. Président, c'est que tu as le succès comme tu as un combo et c'est changer rôle. Et dans le cas succès, au moins que dès que tu as un succès, on a tiré la souna qui ne papa te non, na côté jeune. Tu na beta pas bon nini, peste beta nini ya Sinzi. Je pas parti. C'est que tu na succès na sana chantaka tata. Bon nini obida di mama et na tata. Mon galate pese de nini ya maki. Et comment ça? Vita. Tasiti. Na sala ka bon sona pièce e bota te a père. Te ana na rola boy. Ana na rola boy. Et ti lelo. Non c'est plus une même pièce auto banana na père. Oh, il y a habite na jeune hein. Lycée que. Lycée ka tata mbat. Ya mono sigo lycée ka jeune te ya tata. Ba doze manengi nini. Bomo ni na robima. Ko ko mo gumba makingwe lemba. Iba ko mo nga. Andela de oui. Ah, moi au moins ma couleur des manches mon baïnga. Ah bon? Ouais ouais. Président, pourquoi au Sebazaka beaucoup plus na ba pièce ya Kindoki? Est-ce que ezaka viré ya président lycée que to ezaka ka ba histoire? Non, c'est pas la question vos sola. Ngai na sal na bazarami na pièce Kindoki te mais na bazarami na pièce bonzambe. Ngai ngala ça va to makasi ya bonzambe. Mais tellement mutu moi c'est comparé na nzambe za kadia bulu yo to tsaka yi. Na la ça batu ke Satan aza puissant. Mais nzambe aza le tout puissant. Malgré Satan aza puissant, mais nzambe aza le tout puissant. Na seconde nzambe ko changer ba donner. Ça da pesa kindoki te mais pesa bonzambe. Eza bonzambe. Na za nzambe aza nzambe. Non, ils ont un bon zambé, tout le monde a côté kuna bon zambé, côté kuna qui c'est que ça on viré na yoté pour me soit ah président qui dinga tia ka pesa kindoki bon c'est que ben na viré na ye. Non démonter tu vas qui vous zoba ndoki. Non c'est que zoba ndoka za scroll. Ndoka za zoba ata flatter ba suka tani ma sala yo. Aboli ba parents abomiso batu ngana dévoiler ndé misala satana. Sinon la satana né donc le basata ne ngaba takenga maintenant za kati na nkolo nde bako wate ah na bala mama prophétesse maman chatinte la walongo la femme asinzi hey wow président relation nous la kanango na ba collègue no ya musala hormis ba président pe ba acteur ya G10 plus parmi bango nazana bien to longo dika bango ko longo ba G10 ah te ba tout ba président tout va bien na uti awa émission na biso TV abato ya mbanga wana na utukuta pomba na yambi pomba mbinga vie tout ça mayonnaise to ya mbani na mayo to ya mbani na c'est dire on na mama bien ngala ngani kama mutute ngaba tuni bangali kama nanga mais ngala ngani kama mutute bino ni so kaso la bibino ba on ba ngali kama nanga na ba ngali kama mutute nga mutute ya mbanga na yambaga ngaba de bo msusu amuni nga mbana okuta buyi amse fana ya so mbanga na so na entrée asu mon téléphone. Allô? Abenda kima. Président. Fandi. Yom do sala entrer. Nga fana na ngam na ozela. Ça fait nanga. So dit bonjour président. Bonjour ça va neni. Ça va. Na ni kama mututi. Na kima kama mututi na chombo na téléphone bona barré jamais. Président oza et que bien. Président oza parmi ba cadre na chaîne o le kaka pour oumeli. Président au coquille coton et la biso 3 ou 4 groupes ou yaka après ou avant yo. Na CBS. Na CBS. Ka chaîne le soir. Oui. Libakou. Avant ouais.
avant on a banabina et Libakou. Après on a Pharaon. Président Pharaon a zana G10 plus. Non longoli bango. Mais na lonké. To longoli sur G10 plus. Mais moi je longoli sur la question hein. Na baina no Libakou en G10 là. Antala Libakou. Bata G10 T, bata G10 T. Avec bata G10 T. CBS. Bazate. Nani Patrick, moto présidentiel. Le mot président Patrick Andy la tête du cadavre. Les savants. Les savants. Les savants. Et comme vous savez, les trois. Fanny Massoudi dans le téléphone. Allons. Ah, n'habitez pas, président Konzo. Hein? Oh, ok. Pardon? Président Konzo. Merci. Président, tu as remarqué mon loco moko? Oh, président. Président, tu as remarqué le loco et comme il a une particularité. Apparemment, bananio so bato leka pa ya président Kikedi et pas ya président Muyombe gauche ceux qui théâtre lingo banda bana générique na bango molimo to pesa yango et pas ya président Esobe mais to eka pas ya président Kikedi be bou ma Sophie to ki pas président Matiego boye mangele mre bambunda to ki pas président navigateur bon eza nini eza labo okota olakisi na bana yo Mokosi oh en numéro 1. Hôtel la générique il y a président Matieko. Eh bien. Et ça l'andenne. Mangeleo. Ma Sophie. Te akoko. La fingi yo. Te batongi yo. Te kasi nini yangu. Ma Sophie pesa mo. Président. C'est un conseil. Tu vois moi quand tu as qui démontre que ni te tira melongo l'état. Président Faina Omoko Véro Dembo depuis Brazzaville, Alobaina Tunayo. Président Kikedi, pour nani Boyaka au théâtre générique, il y a Céline Dion, Yulingano Kama Sophie. On répond des cas à Moukousé. Na répondre à Moukousé, pour nous tomber la partie c'est Libanda. Hein? Bon, faut que vous m'appelez pour nous dire que il y a maman Laure Mbongoté. Faut que pour nous dire qu'il y a Sindité. Parce que Céline Dion, on a préféré qui tozonga na ba langue nationale na biso. Na langue nationale ba nzembo na lingala. Na pesa mateya po kiki des fois à tout mbolo ngane mututé. Qui parlait mon thème, moi, on a dit que finga finganga. Oh non, on a dansé que ça dit, j'ai l'ai moi, Véro Dembo. Maman Véro Dembo, j'ai l'ai gagné matéya concernant mon zoro pour la savoir na fingi yote, na tongi yote, mais là combat qui est na TV. Sur la base de comment qui est tout ma Sophie. Na fingi yote, batongi yote, kasini yango, ma Sophie, pesambo, ma Sophie. Na sens. Président, après bah succès nion Sozanango. Tovandika boye bou G10 plus association il y a ba président il y a ba acteur ou actrice est-ce que ba votaka yo to yo moka muto s'imposaki aux la président ida on a utandene on est une association de la NTPC Masum de Brende on a mutuel moto sala mutualité moto sala wana la mutualité wana naza président fondateur la mutualité wana G10 cinéma Pharaon za vice-président secrétaire national président Madjer financier qui Bocha, technicien Prince Amala et puis Alex, Tiangate. C'est bon, président. Tiangate. Nami Tiaka. Omikanga, on s'impose à la peine. C'est-à-dire inspiration, il y a Yoko l'inspiration, Nami Tiaka. Tiakate. Quand on sait comment on peut créer le monde, ça va, maman peut il est tout ça là, rénover Kikeni. Quand tout ça, rénover qui doit voter, la présidente doit voter, le fondateur doit voter, pour les candidats pas naïo. Nous avons mis les conditions métiers. Sans cela, vous attendez. Moi bien. On a playboy. Une élection de président de Votaka. C'est comme mon président, on a présenté. On a toujours une idée, on a fondateur, mais on a une idée pour charge à rénover
président na sous président élection de mani ngana voter président Pharaon président Pharaon zo a voter Ikedi ba on va voter ngana bi président amté na boyi ba bani sur élection ngana bi président na zonka ndé président est-ce que ebaka à part G10 plus showbiz bezali imdo yebisa ngamba bato ngai mina ngate moni mutualité bini bosala wana ya ba président G10 plus mutualité sous ya showbiz ya président national le kaka ezali na G10 bosala ba recherche na G10 na yango ni bana liboso ngana tuni question ana éviter la tuni ka ndo ebi landa biso nyonso oui non landa bino nyonso bana liboso ezali G10 plus après showbiz yokoya c'est que ça malamu elo malamu ngaba copier rango moi na pe kaka ya ndeko no pe kaka président bozala na ye président Konzo gloire au Seigneur ngani ngabilo malamu ba copier rango to saki le mo poto sunga na biso taba ninga musu ba copier rango po ba créer rango pe ya bango ba sunga naka c'est bien c'est le malamu bon ça là c'est bien ça bien na mabete loko ezali na baleka journée non mais otala bango pe na idée bien ça dit et moi je suis au ça le na c'est pas na forme na on va bien ça là mais fond de la président relation nous allons kanango na président Jimmy Konzo relation ça pena tena na mona ete na pena kutana ete nano mona ete nano kutana ete bongo na TV ba émission amona rende ba finga Ikedi na bouna na mona ete afinga yo makasi ba finga nga fort mutu na bomona na ete et directement banda ofinga non eloko ekamusa ngati lelo yango wana eloko legelanga mayele ka oyo lobi yango wana mauvais souvenir na théâtre zaga yango wana mutu mona fi na kuta ete na yeba ete mafinga Ikedi na TV yango moni na ba musicien banda to yebi musique ti lelo na do ba na koti palais azui mbasu na ka mbasu za ba théâtre les gens ba quête mo ya bizarre les ba quête mo ya salité ça dit mutu mo beaucoup dans te bo yebi te bo voler pesa moté bo lia pesa numéro te ni te mais au pauvre en kin mona yi minti mi kulu bakaka basisa président maintenant moi actualité pendant 1 minute car il y a pièce na biso eza en cours pièce du moment l'actualité vraiment Yanga Bita eza na blanc ni Yanga Bita na chiluba kaka Yanga yi yango na elaki zala mokonzi abakonzi c'est-à-dire Yanga Bita neto ko babenga nzama benga ma Yanga Bita ba déroulement nango eza comment non mais ko dévoiler moté so ko bete nunga histoire Yanga Bita bu na okene beneti na ba sentiment na ba bete mo makati na ngomba la moko mais sauf que pas consommer non Yanga Bita ils ont déjà bien président mais non kotika ate non na kotika ate non na kotika mais karaté na ko dans ce public na bango tout ba dans la senti na balinganga makasi na bete bon je disais na tika na ba tamana mais on me langa bango mo mais bango ka baluka zoro yebe film super ko le peut-être ka yo nyonso ka ye mo ka yo nyonso ce qu'on a fait na ngani et zoro ko tate elenge na nte abia babaluki lisusu donc ça va non c'est que ça bango na kota mais Yanga Bita eza film moko ba consommer on a kimia ba ressentir ba valeur artistique eza na kati wana eza na lité ya mutuya tote ya ka ba parents oyo bali ko négliger bana na ba botu ba kabwana mais ça dit vie à mon comme afanda wate andi ko détruire monde azoye ba monter et doté ba tabon ba mona sort OK président est-ce que oye bango que même biloko be na monde de théâtre oui belé na le ba moko na ba na kala ezalaka liboso so moni président azosala publicité ou annonce moko boye c'est que ça communiqué officiel mais lelo président qui dit banda sondage wana au s'imposant le prix et tika na ba groupe nyonso donc comment kaka avant théâtre banda président on a dit boye ni boye ni bisa no inspiration de mutawa merci na nzama pambola yo et puis le tic nanga bon on va follow ba bouger maboko o amona teli o Ikedi na mitela abenga mo moni asali recherche on va na kundoli yango nzama pambola mais siko loko ça mabe na Congo mutu moto ko lo ba TV ke biloko tulana ba poza Ikedi ba tiko lo ba monte otuni ba wangani ote o metika moti
Président, émission a suivi sur Congo Star Télévision et la chaîne Abastar. Oh, ben on contredit on a le message. Ah. Mais tu quand on boit on dit magabe, on se on dit magabe ya. Bozo ko encourager ngana sa subilo malamu. Nous avons dit bozo boya ka bozo la bani et décourager rabiso. Oh créer le mot mais batu ba zuyango le bawanga ni belobi. Et blom je sais que il suppose ça moment. Ata na sali yango. Batu so bako zwango. Mais sauf que le roi Nzambe azo pambola ben bazo zo ya kaka. Je suis exaté. OK, président. Est-ce qu'un jour, tu as comment maman Chatite là, au lobby qui est la prophétesse, on a pas piste, nous pour on a comme la prophétesse, tu comment on a épée à jouer un jour. Ah ça, de na vie na épée ou on de pas linga on de. Linga ngote. Ya linga maboko de na vie na, ta ngam na tel c'est théâtre. Mais et puis bagage. Hein? Et puis bagage. Ko sala de te ko tala nda otala mais ko. OK. Ah ko sala de ta linga ngote na vie na. Ndita ngam na tel c'est théâtre. Oui, il est fan de Nyama. Donc, comme vraiment un souka, c'est qu'on a deux questions pour se dire déjà au revoir. Président de Best, na président Jimmy Kondo, nani aleki muninga na ko jouer. De Best aleki. Président de Best aleki. De Best a joué à roi. Aleki. Aleki. C'est bon. Président, na bana nyonso oyo bakita groupe na yo. Départ ya mona nini? Na pose question. Non. Yo te oui. Na lobi kasi président de Best aleki président Konzo na ko jouer. Président na bana nyonso bakita groupe na yo. Départ ya mona nini et ça là yo pas si vraiment. Ya Nelly. Pardon? Nelly. Ah, Nelly, merci président Bonde Zalaka pour Mundela yo. Mundela rappelle et na mone no oyo a kombwa ngaza na mboko ya zango suku. Takena peka na ngambo musuku. Bon nzambe edu anemzo opelisa mais ngana tanga ndeza kangai déjà. Anga kenda susu. Munde sauf que ebikilali. Ok, président, comme vraiment la souka, fait sa programme, il y a groupe. Et puis, dans le 26, au petit programme, il y a groupe, pour programme, il y a le 26. On a production le 26, chez KD Mode à Kinkole. Il y a fanatique qui a rénové Kikedi, il y a fanatique tout. Il y a Zorobabel Paï Centre, tous à la Wana. C'est-à-dire, tu refais tout ensemble le 26, c'est-à-dire le 25, on laisse au son en le 26, on est chez Bissot. 5 000 francs congolais à pas marché KD Mode, c'est-à-dire qu'il colle le pêcheur. Pour tout le KD volume 3, tout avons les 26, 12 heures matamou bani. Et tout le coup, il y a tout le senti. Le bisou va bien la rater. Oh, bon, si je suis venu, maman a bien salé pour sentir balai, après balai, et qu'il y a un bilou à nous pour nous enrouler, on a enroulé. Oh, pas y sant, pour démonter nous qui pas y sant, qui vient zombie, pour démonter nous qui vient zombie, oh, il sait que. Pour avant spectacle, on a oublié madame la télé. Bon, Charlie n'a pas sur un film. Moi, j'ai un mabaron. Chaque lundi, vendredi, dans ma tête. Arrête le motel signature. Et puis CBS toujours. Numéro de téléphone. Non, on a fait ça programme nous CBS. Dimanche, quand nous avons. Batila ngate nini real bon moto ko kabina 2 minutes il y a kabina 2 minutes batila zo temeneni bon to c'est sport to chaque réunion ya est-ce que rénover salle pour dire mais chef oh chef on dit mon bibi Congo mabaye bi dimanche za akedi c'est on la musa bibi na nani mais on m'a pas mbolo vraiment pendant que sur ensemble motel sans le moment na ko ba présenter on a pris des gens ba souffrir le moment ana lo ba na mission Nzamba osufenge longo. Nzamba sofoni. Mama, bondela nzambe makasi. Na mone le mbamboko te. Amen. Nzambe na biso na mone le mbamboko te. Na mon avion, pendant que so no so fanenga na mona ka avion liboso na ye. Bye santo merci. On a un téléphone, on a sakola pona ye. On sait qui pas. On a sakola pona ye. Plus de 243 89 51 92 831. Plus de 143, 89, 51, 92, 831, aux Ungaïmo, aux Babel Païsant. Païsant, au lycée. Peso Bissapoli,
on sait pas là. Président, fais un mot pour la émission au cœur du 7e art. Au cœur du 7e art, c'est-à-dire les émissions bien. Et puis on a yamari bino na ndimete ke ozamunene na kati boye. Quand on fait une question, on a mané ça va nzama pambolo vraiment et que na liboso respecter ka ba kulu tuno kuti na mondo lolendo te. So abiso ba succès la tête sur lolendo te. Bino bozara des fois lobo peli bano le mimine on pensa mbebo yo moko mo ba concert na likolo ba kimia ka ezala simplicité oyo nzamba futo na. Amen. Merci président pour nous disposer de temps pour répondre à j'espère que les téléspectateurs nous vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme on dit toujours, les bonnes choses ne disent jamais. Alors, comme une émission au cœur du 7e art. Le président Obé Kiki dit vieux zombie motonatembe balobi lycée Kenyon Sokakaye. Merci à les téléspectateurs Nyon So Bazalakana branché chaque 15h15 minutes sur Congo Star Télévision pour la Kolanda émission na Bino Kitoko. Merci à ma grande famille, hein, Mia, ma maman chérie, maman Louvanazo, maman Jacqueline, mon papa DG, ma petite sœur chérie Audrey Tsambo, infirmière de l'X. Bonne guérison à toi, ma chérie. Marlene Mosekimona. Merci infiniment à toutes les grandes équipes techniques. Mon réalisateur Charlie Kanga, Image Pro. Au revoir. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.